Mutakale tke mutakale même yanga na ko livrer nga isa ndeka muteza yanga nga ta Alexis Mutakane etalié nabi ekokoma yanga tesa mutute toke malem lisumo ya sali ndey moko yebi est-ce que le roi Mutakane na lakisi toke malem na triple ba yebi mutoko za na souci na ngokolo na ngosoka moni na bien le roi ngamo sona zina mi filmer Mutakane na zina lakisi eza péché tena tunika tant sunga pena ebité eza péché ndeko na ba no polele moko to lingi ko landela ba futilité eza na valeur te eza ko la babasi bakendaka wenze basombaka basoso babosana ka mungwa bato basengaka mungwa na balopangu nde bakoma ba partenaire mbimbi talaka osenga mungwa mbimbi ebeliso ko moninga tinda sa sani ozana suso ko tunaka mutakala batute mututo aza mutakala na ye na peso conseil Adam na Eva olobi bien tika nzamba jige ndeko na ba no polele Womeninga na puyaka mabete mais na lobaki no bochaka batuma la lesité yo zanna no chiche muninga yo soki nzamba sala ozui grâce ozui to biki na danger kochola mutu aza na danger tiens vie courage makambo tanga nga mutakalisation wana vie na bango ndeko nanga to lobi pona actualité ezoko la liwa de fao et puis singa passe mais nzamba solo kum mutu mtu na tourna na ye o eza 2022 tant to kota 2022 changer mentalité mi batei baba ko expliquer ba tout vite kende église saka na quit lata mini maté comme yambwakela ah to lingi ba tentation te ah za place ba loka non te yang ngata na za cheli na ba dika pot te yandenga so maté ko tinga na kuboka kapote na komi yanza so ke tenga bien te na songa likope na ke bomba na kope ba e bandi bangoni ana itali na rien à voir wana kute talinga te aza o ya zali na ndenga za bazala chacun pour soi Dieu pour tous aza boucho Adam soko lemi na kwena alandela ye to likoma batikali bakota dam tika mutu na kwena ye ya kana za sentinelle ko kengera te nani te nga mote nga kuna olinga tina te aka bosambela te poso ibo kotilo le bele fufu ko ma ko welela ma to tonda le komi kaka ko kisasa ko lala wapi ko kendo telenga na ko senga ndaka olana lola ko banga makela batute vie za na tamo na lobaka nini na mona muta banda photo match atoka banda pendela match tisuka chabite na mona mutazaka na photo match te ba bengeka na 2 minutes ya suka atoki te tintomi na coup de tête kombone ko mama na Marquois quartier mobimba ba kombona na ye mais na photo match azalate na mona batu na vie rupe akola na via pasi bisika lokuma ba fête akendate bilamba baninga balati na quartier soki balembi ba pesi ye chez bango batekaka lopango lokwa ba panzana sanga place ko kenda ko mo wa na ba quartier côté ba lomba fufu ba bengi asali musala ba pesi fufu ba tutu ba kela kema ka ngo mena kinga lelo koma mutu atanga te abusha te mangindeli wapi L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne dans laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter nos antennes un peu de partout dans le monde entier avec un grand plaisir. Nous allons recevoir pour vous encore une fois de plus dans ce cadre où nous les recevons assez souvent, le pasteur John Toli à PT. C'est avec lui que nous allons entretenir cette très belle tranche d'animation.
Nous allons parler de l'actualité sur les faits sociétals, bien évidemment. Tous en Matéa, avec un grand plaisir, je vous souhaite merveille. Encore une fois, bonne année à vous, aussi à toutes ces personnes qui nous soutiennent de part du monde entier, en commençant par Karim Manessa. Merci beaucoup, Mère Yabatori, Mignon, Maman Emilie Nzemba, il y a tous les pépélés à Mbetolo, Maman Bita Kisombe, à Kaps Kapanga, l'homme à la Rosse, l'homme à la Ferrari. Aussi à Dani Chandou, le chinois congolais, Norpheline, NN Award Style, Foule Lucas, bien Abisso, voici Mamlakata chinois, on a fait super beau délai. Et un grand merci à Victoria Songni. En tout cas, merci pour ton assistance aujourd'hui. C'est un grand plaisir de savoir que vous pouvez assister. Merci à Richard Tessa derrière la caméra. Je vous ai dit que je suis avec Pasteur John Toli à péter. Richard Tessa, tu es ma papa, tu es ma thé à l'élo. Bonjour père. Et bonjour Fan. Bonne santé. Base. Dieu bon. Bon, hein? Nzamba za bien. Faut comme ça Nzamba chaque jour. Très bien. Voilà. Bien de base. Année bandagi na bandeli, tout le monde qui retourne à yo, après retourne à yo, tout le monde a activité zongi, évolution maramozo qui est comment, tout le monde a les 30 bilan au Salina Congo la biso lelo et puis l'activité des jeunes congolais vivre des situations yamour la biso comment ils ont kendele bilan na yo ko trouver comment. Okoloba bilan de ni Congo zo kende mabenga biloko za malamu ndenge nini. Mboko ezaka tokende toke tokoma. Yaya bisa kizaka batuna recevoir te ko kufela wapi. Toyeka tokoma. Omoni nazo se vérité mboko eza na difficulté. Numéro 1 ya passe ya Congo kotafuna kako ekomi passe. Kotafuna. Okotafuna nini? Susi kotafuna mena kotafuna nini? Yaya. Ngasi na sana bazoka 3 jours. Et puis na somba te bakabelanga na mwana. Tabajoka. Nazo bazoka banda na nyefula. Ola yo moni ke mbange su me lobelo po soko la muki okoliela wapi? Kana sokela ka bazoka. Ana loba so yokinga bien. Omoni fi yokanga très bien. Très bien. Ko boma nzoto na bonne année te. Bonne année soka ba nenyos. Janvier ti décembre saka ba mois. Soko moni kucho na sengo c'est là. Soko kucho na sengo te ko tela ngo suscité. OK. Ko panze konzo venir na hôtel ko loko c'est na bonne année batu ba ka mo me lobo ngongi piaka erreur. Omoni Congo. Soko zo sala fête ba betelo maboko. Bato kabela bango masanga ba na mutu malonga mais c'est na fête ya bonne année yeyo. Tango ko lamkala bina difficulté bato ba tongo banani bango. Talare nyaki le lo asuki mboko na yebi. Kamoninga yo. Yo kama makamna na peso piste. Ekota. 2021 aussi là. Kananga izani, kananga zaboy. Kozanga ya mutu beto libakute. Lelo na Congo bokomi koyokela batu motema pasi. Orebo sunga na litio. Comment kokela nanga e koma sija kotambusa masolo partout que tala keleli. So yo zanango opimelinga me okebeta masolo na nanga. Yo kanga bien. Makambezao. Bozana yaya moko, bozane problème te. Abeta ko pasimba kenda pototo wapi. Likambo loka tanga yoki e akosuka nano suki te. Likambo na salo ya mabezani nini? Congo oyo. Bato ba meka kozwa balukela bato ba mitifa mike pa bakimisa bino musika. Na yebi bango. Surtout bisa bato boyaka classe kala to bima basumbana ngana na famille. Eloko ebunga na yeba te yo. Oya kosala boye yo. Kecha mwana muke bunga yo. Nganga mona ngate mesoko ba kekuna eza ye. Kozanga eza na transmission. Kozanga biko tidika makam. Tala nganga kanganga sangi fona makam na ibate. Piaka nanga bimisinga sumbana nga. Wala nganga. Autuki makam tuso na fena kanisi ye swa kanga koleka pilipili. Ndeko révolutionner vie. Na lo bano polele. Nina ina loba. Yo ngati bato babatama na bakwiti. Bazana faute. Oui. Faute ne bango po babatama na sima kwiti batika mukili na manka. Mais bela ba na raison. Tina balangwa. Abeta masolo ba difficulté na makamazaka nango ya raison mutapesa ka confiance azate. Ayo kotala te ko ya na koma naka kolanga so na kufa na place ami jambi kanda mitika na kwiti. Très bien. Bazatala ebele na yebisi yo bazebele so kwiti sila la muki azo kamwa na songi no mandeni pesanga azonga na sapuiti yo kanga bien eloko zo kende wana mema na yo bien mais yebango na suki kutiko na katikati nzoto toza nango ebi ko trahir yo kanga siko ba dossier sérieux na ana lo bese grisité
eza pe pays te yo muta mukidi yoka omoni vie eyana ba direction mususu yo senga ngote mais nzamba tio na kanai aponeli yo nzela difficulté même chez bino bako kelo mawa me côté nzambe leka na kwata Très bien. soko yo ki ngo ngai ebomisi yo soko sinyango e cholisi yo mena suke pesi yo raison na lo bano polele yo ka technique de guerre okoya na ona loba landa bible makamna na lo bo pesa na faute to vrai ana lo beza li sumate pour li suma bo bambela bato sanga mutu na makolo et comme ka so na famille pauvre na bien yana batu misusu ale saka ndako mais soko tali tricot na balabala okolo ba ke sekiye mais charge azanango soko la kisio opesi réseau bité muta solo ye yo Très bien. bazatala parce que lokole comme magateke na na charge ma oyeba ezate o sekinga na couper na tricot mais engagement na nango koleka muto mo na voiture obeteli maboko. Très bien. Yale ki na voiture mais locataire pas futa ndako ko sona mais na presque bank sabi biso boni boyeko yo challenger habité ce sokota Ekota. yango na chef sayo kolenga mutu ta mukili pesa ne fa respect banga muta pesa paiement. Très bien. Bata mukili baka intimidateur et belé batangi ta côté cours d'histoire la bi français na anglais comme mon on dira 6 classe mingi bololé Zoba. abiso makama mike yo kanga ya moninga po timi yo ya ezokende Ekota bien. nani akopekisa nga nasala esengo na ngai na place makambo na ngai moko ezopesi nga raison nga moko kolonga kozanga na ngai ekipaka mutu te nazwa ekipe na nini tokutani balocataire baporte différent nala na kikuku na etoko kutu davos nayaki avant yo yo yesima mokomi kotonga yango ndiro banda tala nawe biso kota na bakartier mama Kotonga, koswana, koyinda. na musala mokonzi mais na quartier motongi Oh là là. nakamwaka chef atongi boy mboke baby Eh baby. Congo komi renversé Chef Otonga boy. tala oyo makambo naloba so oyokinga mon frère kengela bapérimétre soko bimi na tongo avant oloba na mutu tshekaka kongo lelo bakomi koluka mabe ya bato mpo batransmettre yango na masolo bavivre mutu mosu akoma so aketala mutu mpo batiele fufu fo tonga mutu atikaki na ndako otiki nga bien olaki ngo mokende ketala bango mais ntango okie kuna memi masolo na nga parceke ngai na bango problème nini azokotso barando pamba epoza fufu na tike toyeba bino estce ekende Ekota. kongo yango mona biso vérité nga nazwa indépendance lokwa lumumba nazwa indépendance ya pays na nga kongo te pays na nga nga moko kolonga banda manzaka ti suki nazwa indépendance nani akotala oyo naloba so oyoki nga kopia confiance na elilingi na yo te yokanga bien omoni nga toza na pia elilaki ye wapi Alimwe. asa te ata na bouche be mwa na ye Ezate. aketonga nga mpe pembe ntango mo ekobima azongi mpe Pembe. azongisi confiance foge elo nalobelaki boye ennemi na yo baobotama na bango bandeko ya kisasa ya lelo bakoma soko oza na mbongo bapesi yo valeur soko oza nango te lofundu nyonso esili oremarke ke osangi ntina na famille lekino ya moke tindeka mai surtout ka soki lobi omonaki na lobi petit pianga desi apesi yo lobi na ntongo olamuka azalaka apiaka mbane yelanga mai na pompe soki aye nango tialeki yango na motema ke yabangi yaya omonaka naoka loboko pati pabi ke oza deja Eloko te. donc yo mpena nazobana makambo ke tala Ekota. Congo ya na ba difficulté mosusu yo osengi yango te nzambe atiki oleka na manka mpo atala nani akopesa confiance na bozanga na wana Très bien. namona mama kolo mwana tonga mwana na ye moko mpa bavoisin mpo amoni mwana moninga bongi mama ke livre bana na ye bana nekuti bazanga no babolole babomba secret mama mpo na kende otala bavoisin asenga $10 ake na kombo ya bana tomona bango soko ozokanga fi wana tuli ye kinduma na ezalaka na yolo bakeye bango na ngiringiri ndenge nini mama bota bango tala makambo naloba Mama Kyotonga. oyo naloba basérieux problème oyo ete na eglise bakote yo te mama ngo mpe akendaka eglise kitambala na mutu to prie apriaka mama bikudi ye momoni vision ye mais na ndako moto atongaka bana na ye moko propre ye bana bazotula mpo na ye Oh là là. likolo ya fufu na tike kongo lokola eyindi parti tala naoloba no makambo mike oyo naoloba no vrai namona mpe bana babomisa bana na bamama babomisa bana Très bien. mwana mama aketala baninga azongi yoko ndabeta maboko lokwa sanga matanga
ngai mawa yoko bana ni abolunga omonte mona fifi abongi bino bosaka kaka banika babongi soko sa motema moto okati plan nzambo landi esengwa mama kokufa ebele bakoti mabele na ba mama keba mama ko bota na ko se nemia numéro 1 ko to mabele très bien na lobi te ba mama ba mabe mama folinga makasi po sa mama mais keba na ba mama misuba gomisa bana alo ba sérieux est-ce que le golo botanga na zo longi na ofto ko lo bana fona yoka yo boniko weza mandat d'amener na yende batina na kolo muki challenger bar poteau numéro 1 voilà so ngelo bakio obotanga na rembourser ote bongo mama abotaka yo o rembourser nde ba rembourser te pe ba rembourser te ngape na rembourser yo te onga pe na kobota soka boya rembourser nga te mukileke ekende yo remboursement yo quand il rendi na lola. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Jean. Je pense que jusque-là, alors, cet désagrément, ils ont salé en 2021, année to banda qui a mon sextap ya basi, année zo continue to comme on a sextap pour preuve to moni mutakala ya peniel de konangai na katote. Kozana succès retourna mutakala batute, mututo za mutakala na ye. Na peut se conseil. Adam na Eva, on le dit bien. Aza la misasa ndeko nanga mutakala te mutakala même yanga na ko livrer yanga isa ndika muteza yanga. Mutoko za na souci na ngokolo na ngosoka moni. Na le bien. Na le bango chaque fois yo kamalem. Yo bino ba chroniqueur, ba journaliste yango botu na pour vos informations. Mais mutoko langa na rien na fa. Ngata Alexis mutakala etalié. Na bien ko koma yanga te ya mutute toke malem. Lisumo ya sali ndey mo ka yebi. Est-ce que le roi Mutakala na la kisi toke malem na triple ba yebi le roi ngamo sona zina mi filmer Mutakala na zina la kisi eza péché te na tunika tamsunga pena ebité eza péché ndeko na ba no polele moko to lingi ko landela ba fitilité eza na valeur te eza ko la babasi ba kendaka wenze ba somba ba soso ba bosa na mungwa ba to ba senga mungwa na ba lopangu nde ba koma ba partenaire a mbimbi talaka osenga mungwa mbimbi ebeli soko moninga tinda sa sani na koti na programme biloko no pamba likola ya mungwa yoganga soko kia wenza fo somba basoso banda na mungwa pende gua ya biloko makambo soke na Congo oko remarquer même ba patron ako somba ndaku $600,000 sans nyongo bato ba bandi sala 1 mois 2 mois payé comment bato bazana basi ba kolesa bana na mbongo peut tourner okangisi on ndaku $100,000 mais bato bandi ko sala ka 2 mois ba boy ko futa ba patron azo justifier pay na sali dépense ebelo sali dépense na nani eloko bouchaka to bimisela ngombo mbongo bo bazo travailler bazana bana mopimeli bango bo pesa vie na futilité soko yokinga ongo to komona réunion moko omoni mikolo ko sala musala kizoba te ko linga te babetelo maboko sala kama ozobima na litomba te ozo nyokola nzoto pamba na sima musala nzoko ozokufa zala na o chômeur bisenga senga moza na nzoto makasi na mboko soko yokinga na to asemeto vie tala zela période dans nzambe ko banga makela batute vie za na ta mort na lobaka nini na mona mutabanda photo ya match atoka banda pendela match tisuka chabite na mona mutazaka na photo ya match te ba bengeka na 2 minutes ya suka atoki te kintswami na coup de tête kombone ko mama na Marquois quartier mobimba ba kombo na ye mais na photo ya match azalate na mona batu na vie roupé akola na vie pasi bisika lokuma ba fête akendate bilamba baninga balati na quartier soki balembi ba pesi ye chez bango batekaka lopango lokwa ba panzana sanga place kokenda komo wa na ba quartier côté bakolamba fufu ba bengi asali musala ba pesi fufu ba tutu ba kela ke mabaka ngo mena kinga lelo koma mutu atanga te abusha te mangindeli wapi challenge so zo kama kamna loba domoni ko banga na kela batute maya moto ngaso ina ko flatter fufu chebino o changer TV 100 fois no se pene mission nyoso misu na TV solo na moto yo sakana yeli yo mama moko beto sakana bango parfois ça linga ko tanga songa na tanga te mais formation ba betela ke bien te so ba talinga tunaka yo muto boya classe ko ngate ndo inanga na raté fufu so ko ba lambi na bino na kola lupango ndeni ser nanga bando tanga trop na lukaka livre ne moko c'est monde merveilleux so na matika na mina mo pas forcément mais fufu linge toka na ji livre c'est monde merveilleux moi tano so ko taka pana baka so ko mama nga tunata wangaka sirena be péché tenez à so bien que fromage yo ko mama bazana salo botanga na baka mama na ko lukaka pas si sa dictionnaire on fait yo eli mais fufu comme na demi finale yo
botan to kota waka waso na kosa yo ba mo yo tanga ka te me oni ngabite na bandi kasi mikolo aba lobini na le corbeau comme bon venez prendre yo ça va comme to ya mbwa rika yelele yo mutaliboso yo comme yo poko yo kanga na ko beto na balabala yo okina kano mitif yo sakana nganya tanto ko damaka soka mabanga le ali comme ka pe kanga après à to tanga bien maman yo ka kimu yo ça va document ko kola tala faut e bashi omani mboko tala na pesa ba piste clé omani Congo ba jeune na Congo na zomona bango ndenge bo faut pe bango te kokola ya kalezaka na ba bonus mukola koti na nguba ta ko pimela ngame na nzato na keso mana fungoli ngongi na ibi 3 mbuma na kangilo kwa scotch we ba jango oningi se ko tikela ai sai pali ya pimela ko kende te sela ka ngongi soko bwaki ngongi fungola ngongi okuta dengu baso efanda tala ba bonus wasa mtemaka te pimela ngame na pile yo we ba jango menguba lelo bakanga na sakilo kwa kolio ko fungolela wapi tobolo bimendisi yo okosa puku yango mone tinda ba so manguba na otende mama ba na bimate yo na ko triele wapi bana rezo yo bakanga nguba koli saka dala on a le ba piste ba périmètre bana lelo ba koli mabe po kanele kimi et puis ke bana mikola lelo ozolinga ba changer pays mais yo moko na carton sana boboto te na bana mike comment bana ba 4 à 8 ba mona ke yayo akabakate mais ozolinga gouvernement changer omona mukola tini mona mkiaki somba biloko yenango ali na miso soka sisa sokosa yoko za jogo mona place abeta kabali obenga petit jogo na likamuni motivation ni tala jogo quartier yakana mai mais mutuma wa ebisinga mboka ngai to pesa ba tolimo ya motivation sur la vie lelo sur les fléaux ce qui se passe autour de l'un de votre des serviteurs de Dieu le pasteur Mike Kalambai la situation moi sina est-ce que vous pouvez se concerner parce que deko wana tali na rien à voir wana kute talinga te obebsela ngai mission pamba pa to balandanga aza oya zali na ndenga za bazala chacun pour soi Dieu pour tous aza boucho adam soko lemi na kwena alandela ye to likoma batikali bakota dam tika mutu na kwena ye ya kana za sentinelle ko kengera te nani te nga mote nga kuna olinga tina te aka bosambela te poso ibo kotilo le bele fufu ko ko welela ma to tonda le komi kaka kwa kisasa ko lala wapi okendo telenga na ko senga ndaka olana lola boni ko yo nangeza na te so comprendre on na sekina tala ngana te aka bien nga soko koki kisasa te voyager soko simbi te kufa oza libre yo musina okufa ndeni yo ka tekini okufa po boningi ba plainte ko lela ka lela ka bokendaka te c'est là 16h elle va transcrire yak bombisa biloko nyonso po ba fuyo te ba botra bilo tamboka na adresse comment on a papier tika ta téléphone comment kana zaka na baba te soko moni transcrire 4 kanga misu 400 solution tika libiso ne to koyeba boningi bilela lela et bele ba na mukili bilela mon frère na peut se conseil difficulté à vie ce qui nzamba kineli yo même chez bino vraiment ko zanfutema bate bele bo kabele batamfutema zanfutema te et zanzamba zo checker na challenge tous les soldats qui n'ont pas de guerre à nous comme un entraînement pas à monter la guerre très bien na kama kama mtaole kana souffrance okoko nyoko mate oza mwana nzambe kolo mukili aya nyoko mabongo bato nyoko mate o mate ni bote ya bato ndeko so yo kinga na transmettre vie qui a na facilité ko ninga facilité les kato kufa fa na vie méritée babiso attaquer des pointes tala makamna lo ba comprendre te bon pour Noël batu basi Noël na ebiso soko zi sepela soko zi te fanda nye nga le 25 na line na makele la na lobeli nani on na makele oui ba ko tekela nga 9 makele na 500 francs na beza bonus ba lambeli nga ka ba che munga ba baloli fufu ba betika mwa romi na beti lisolo ka po komi aw na kufaki siga kutu na melaki te jimoka ya 100 francs na talikation na binabi mapamba boye bon na 10 obisi ya 100 francs na sombi na jina mais puis africain ba voisin na sopi na mulangi akoka na nixon de régie tano abi mokanga yo ko o melisi kra yo moko ngabi melo kama kambo eza wati kinini o nini sukale lega kwa mato inga yo tonga peka yo ozo bondela na bondela te pasa ko kitana mungongo kwa kinini natika ta lokumu kamelaki mboko yo weza tension matala na obiso makambo le katala o moni Congo ko zala na défaite na vitel bo sabat très bien lelo so bo omele ozo bomo congolais ali ko lula makambo batu yazo banga ko luka OK ko zaka boyete na vie yo ba technique na mona ba garçon ba kenanzela malu
koluka makala on a na maté so bima faux copie mais so basali 5 voyages 6 voyages na maîtrise au moins akomi mutu na mona mibali bakenda ba voyage antela mai na bon na bike ba fia lelo mboka balinga su ba tricoter pongana kena na ba tricot na boka na ibali et tout là ba tricot ndo ko se bango ya 500 minen basi mboka baso ngana komi na mboka na teka tricot na moni ba fille mibale bale kana body ngana bio batakisa sa ba ki tour nzoka nde ba fille mboka ba yebi na body baza na vieux taille ne bango pas diminuer bango là et lamba o tu na teke tout là na zo pesa ba schéma kaka à part ça côté monsieur na robiso nini bato ba poussa ba moto to fin wewa mais na wewa pas sans faire zo bimale lobe kuna pan ndeko soko zangi appui na vie muto ko kabelo po bonga yoka ba kopa mike soni yango ezelo ko la fond de départ ya ko banda ko bonga na yo très bien na mona mutabandana ba papier mouchoir à sala boutique ya cabine soko na $10 ko changer te po ezebele $5 a changer yo yoka nga très bien atek ça ba papier mouchoir a che moi cabine ya ba flash oya 500 unités et kokate suka 100 abandi ko ki pa ki asomisi pa 2 mois akomi nandanga bien tata et mati mbongo moto $300 $400 moto ayekoli papa akoti na prince ero kende wana yoko na quartier bolole oyo aventurier o penda zo souffrir makasi bino nanga bato ba souffrir bino yoko zela fufa mama na bino botu na goûter mais ngana zo bima ko challenger zo ba mena zo bongisela nga fe avenir on a biso est-ce que muto so kende bongo kongo ko boye lokola kongo za na passe ko pe ko sala ko simba te eloko la liba yo zo c'est la TV bonga na gouvernement biso longi na moto hôtel to bongela wapi tango mona moto papa bali pa ya ko mo futela akomi na mwasi abali ndengeni soko lukaka te lokola nga pocha mwasi se meza kaka po ngamo ko banda lundi dimanche non 5000 ya nga manka kotonda na nga mikakatano na ke lo tasu mwasi zemi yo obo manga fa ngina mi jembika na mboko nazo mama mama mike soko za courage cha mwasi litoi très bien boko vivre bien le 5 lobe monani ko zaka ba bisote ngambwa na nga kimanga mbwa kola kimanga tapenda bi muto a souffrir mbwa sa talo oyi mbwa vale la uo to penanga okay o penda muto mawa mbwa zo tala mbwa zo ganga la mawa mbwa kimanga na fulu to komi na fulu ma mikeka yo nyamo ngozo yo mbwa ziraji na babesi ngabi babesi linga mbwa liboma nanze nana babesi nga mbwa liboma mbwa simbikisi wapi na lero nataka mbwa kumeka to ni babiki nyama na ngai na kufe pa na nyama na mbwa tikala tilelo na oyo bisayo na vitesse ça comprendre à part ça toke malembe au moins tous les jeunes congolais tu te fingera bango to bazoba pays il fait remercier à tous les yaya bana Congo ba jeunes bazana puite ba jeunes banda ba kola te ko 30 35 à salate mais jeunes garçons azo fouté là jeunes garçons azo se préparer le quoi baninga abi maratongo copine to yebite mais na pas pas melimo masanga landanga bien siko follow ba comment ba jeune aboye bazana puite gouvernement bete bango kara après bol ba kio ba voyou wa esprit mabe ndeko yokanga oyebi batebele bana bandeko na poto te oyebi ba jeune musoso mone mwana muke na balabala mais tant que mutazole sa famille na bango ye musalo zo chole na balabala o porteur zo ba infantile boy nzoka nde na palais na ye soko tali bato zo bomba mama na koli papa na bango asala me paye futa kasu bango te mwana abima voyou na ba kopa salite zo mone na tricot lemba ndazo le sanda ndaku Congo faut remercier ba congolais tout très bien ko finga jeune congolais mo sin mobilité tala bolole te poto ya paye Congo tozana ba carte électeur mais paye zo biso charge te biso kutu ba kopa to sala ka passe to onyo comme so kata biso su baram ba polele ko ya o mena Congo so moni congolais nuni nzamba makasi très bien to fife na ba manka na mutu na loke kopa te me mutu esa de ya kotonda na kobimela wapi kope ko sala wapi moi c'est kolia nini moi na déranger kinga kisi to kosomba wapi tanga ke supa mama na kuna mama so lukela nga lipapa mobala ngo pasala kate ndeko na ba vérité au moins na loba so ko beti calcul na loba au moins que congolais na RDC a mérité double honneur bocho la ba jeune congolais te très bien ngata ne mo na ba bombe ko seke na bombe te c'est que a luki a suki tika na ko ata na bombe tika nzamba jige ndeko na ba no polele o maninga na puya mabete mais na loba ki no bocha ka batuma la lesité yo zanna no jige muninga yo soki nzamba selo zui grâce aux zui
to obiki na danger kochola mutu aza na danger te Très bien. même batei baba ko expliquer batu vite kende église saka na quit lata mini maté comme yambwakela ah tolingi ba tentation te ah za place ba loka non te yan ngata na za cheli na ba dika pot te yan denga so maté ko tinga na ko boka capote na komi yanza so que tenga bien te na songa likope na ke bomba na kope ba e bandi bango ni oko bena lo bawana Ekota. te yanga lola te yanga banganzam o tikali ko te yanga te yo seka nga po bakanga lupanga na ibaki tant na lalaki nzana tambo na fano mais na pia kinga na kufa na nzale sika ba na kufa na nzale sika ba pine zana mapango bato na kokoteka yo comme na kufa none ke na tika na la na manka yo boko Oui, balance. donc tunalia na matanga na ebate akufa mwasi mobali mama mukolo etalinga te na uta ko pesim te na osonga poko ba 16 na tala kabe na kwa lindala lenge kwe ya mezanga lindalo tie kumeli batomboli te seke bembesi bakundi affection bandi aussi kosila yo bo détecter vie to ka tester na pousse na tabe porte le pangu po polele na mekole kabe na moni 4 ma famille et comme na demi finale presque ziki ming seke linge ki ekita nga biboni c'est ça frein na ko telo ngama wa côté nini na tayi ba jeune o ba beta ka batu bango na te ko ta ba père ba discuter ba tiki ba envie ngabi na kolela awa na kenda na kwa bana fanda yo ka na kati tinda ba sani ngabi information correcte ngabi na linga ba son oyo o penda ba son na ngayo tala yo solia o ya kufa za la koko mama mobile talinga te ngana za na Congo na kuti bonisi na Congo fona kola na Congo nataka na kolia ndenge nini na tali ba pela ngo boye bangi ba fanda na kimiselo na kitika mutu na chaka na ko kate na ndima kite na kana mkongo mwana tika sa kundami yo na santaka na baga bebe ba bondeli yo baka pusa na kote cha maboko zoka na ko kande te njoka na ota fufu yoka te yoka bango ya za mwana sa mesa penda kota bonisi tu tana teka makaka na chaka ta yo naza akufa koko nini apesi nga bonisi na mela mai na balabana boko mela kuna bauti na nga bongisa baba na telema wa yoka fa yoka nga kongwele yo mboko akufa pona mboko elengi tala yaba omani ona lobaka soko yokinga sagesse tala kotika la mosambe iteka alléluia balaka biso lola balaka olola menzote ezawa po kufa eza lelo te lobi okomela ngo ndenge nini eloko ezosanga bino ndeko ngana mama na 600 milange bakoka na ndako na ya primis ngana monaka no za leader ngana sinya tu yo so teka lipapa yana o abana ba fololi tala ngaso ona bisonga ekole na ezaki kwata batina na komaki na acha ki mukolo na okende classe na tiki pa couper na komala tapa pantalon na premier CO mais na on dit mo que no nixa fufu na linga peka cha mufinu kulikolo te po bakancha kwa mai feza polele poto texte abikedi yo sala kopo nena ko nika fufu mama ngai yo kama ndako o mwana mayela lingiba alingaka lopango njoka nena alingaka bongo pona te na teka yo iba musina soso na moto obomba na brique apesa ba schéma on a le beza révolution la technique ndeko na lo bano polele omoni vi nzambe ndeko lobiso ebele bana ba poto soko mona na poto ndenge akomela poto akamwa na ye moko ndeko soko signer te ko mona clarté na vie faut signer na lo bano polele soko bikaka na zanan olala toke nga mwasi moko na yebi akoma mwasi na nga seri moko na cheli to ite no le kakabe to tutanika pa on dirait be kenana mbongo na yeba na temeno na coin na bimisi mbongo na changeaki na zota na otanga ta na zonti na poste pesa mona inga no le kananga sona tena taka mtatutenga kan et tout elimo dinga bi na taka o tutinga poani et le belion la sika que comment je suis ici tala na visa la courage très bien ndeko nanga au 2021 aussi là bana basi bocha mibali kakate pona bonne fête na lo ba poleli botika kwa mbouye soki eza okosepela soki eza te fanda nye nzamba kotika mobala souffrir mais na 2022 makambe fou efungwami très bien frère c'est possible bon ko bombela ndaku te et puis
comment ozosepela kolangwa na bar mwasi obotani mwana oti avopesa mbongo tala ndeko nanga namona mibala azopesa mwasi mbongo na mawa aye na 60 000 azobimisa 7 000 francs nalobi 7 000 1500 futa nyongwa mapa 5500 sala wenje yoka bato mbongo pese muketi yoka ye te tozaka 3 personnes kosala nini koma yo mobali ozosepela okende olangwa na bar na bacamarade mais mwasi abombeli mwana omemaki na fille moko ya fille ya moke ozodefaka na quartier ndire mama akala omona jeune fille ngai biso baescro oyo yango natubelaka mingi ndeko nanga tochange mentalité mwasi mpo umela na ye simbisaka babonisi 1 kanga lupango opesa te 2 batikela ofele mpo na semi 3 soki ndeko na ye kotala ozosilika nalingaka bayawa te zongisaka bango bayaka te tala moto oyo eske mwana mwasi akwaka na nzete bafille alo bamona boye ndeko mibala kisasa babiso oyo kolanda pembe otelema naye soko yepa na nga okopike crise naloba nanga polele so moninga leka na yo leka charge ezana no soki ozwi yo kokweya o remorque kona nzoto miki ote remorque okofina na pan naoloba na yo merci koromela biso na suka père mbula elingi ekanga biso awa bato baretenir nini epui bameilleur bato baretenir oyo 2022 ezoya kala te vie courage makambo otangalinga mutakalisation wana vi na bango ndeko na nga tolobi mpo na actualité eza kola liwa de fao epesi nga mpasi me nzambe azwa lokumu mutu na tour na ye oyo eza 2022 ntango tokota 2022 change mentalité oyo omonaki ezobwate na 2021 ekangaki yo na place balukela bamfutema lokuta sala courage yeba ko baluka ekeba age bando pusana na baluka kote mpo na luka lipa lelo oza journaliste lono yango oyo oya komona mabele malamu etali bango ngana toza na plateau lelo lobi te toyebi ndenge nzambe abombi avenir te nzambe asunga botikala malamu bosabone massivement na chaîne na bino Afrique elengi nde tokutani mbala nsima vraiment nalela bino fort Eric Manzaka Wumela Papa Emmanuel Miyuna base vraiment merci à toi. Merci beaucoup Toromi Nasuka, bonne suite de Boucan sur l'Afrique Elengi Télévision, bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.